Au moins mutu mususu qui no mutema malamu amoni ke mutu aza espoir kosunga po ba bebisa yo mutema po ba koti so esprit moko oyo ko détruire vie na yo e ko détruire vie bana na yo ko détruire vie bandeko na yo ba yi na yo na vie na yo mobimba ba tindo ko bima na mutu liboma il fallait aller na tire na ye pesa ki epeli dans amoni sko po a cadre na tire na ye bien bandeko ni pe ba moni po ke nature wana e cadre mais bien donc c'est ce qu'il faut to pesa pouvoir e bokoko parce que e bomba ye ba déranger na ba misusu te mboka o pe bonga il faut président à reconnaître ba koko akata ba leo ba sala ka mambati la ka maboko na stade de martyr wana il faut ba kata ba leo wana yango mboko ezo tourner na chômage à l'insécurité ala na ba idée bien ba idée ni suma moko longwe na mutu po parce que agenda ko fuka ma directement place ba bazi ya zali mokonzi fuka ma la place ba bazali te. Avoir une parcelle à Kinshasa n'est plus un luxe. Grâce au service de FHP, devenez propriétaire d'une parcelle achetable en 4 tranches, c'est-à-dire 20 sur 20 à crédit pour une totalité de $2,500. Voilà, comment propriétaire Elongo Nabandeko, il y a FHP, dans le service de Basali Bandeko, nous sommes au Bayebi Sele, Bayebi Maloko, jusqu'à l'entrée du docteur Mouyembe et Sikawapi. Si occasion, na bandeko nyonso que bako kakozwa ba terrain à crédit, hein, bossa vraiment na lombango parce que mon kilito yebite lobby bozomo un peu ba bisika na bisika to la sarabino ba bipai o ezalaki ezalaka ba zamba to zaki ko négliger mais lelo bino moko boyebi comment tu se comment seul mabele et qui t'a valeur et se multipliera toujours, c'est-à-dire que c'est le royaume motoya yakozwa. Pour procéder, hâtez-vous en contactant le plus 243 82 100 61 72 ou le plus 243 85 21 43 344. Réservez vos visites et ouvrez vos dossiers en toute tranquillité. La terre Congo au Congo. Mbote bandeko bino nyonso bozili bako kolanda biso bipai na bipai esengo koyeba ke bozaki belé liboso ba itandoke na bino kolanda rabamanaka oyo na haut-parleur télévision bo s'abonner massivement bo aimer bo partager pourquoi pas botel sarabiso mainini bo banzara vraiment to bolanda biso lelo na mbeli bino maître Hassan to mona ye ne lateli mosusu to mona ye na ndenge mosusu na to tuna na ba mituna mingi to mona ki récemment ba musicien na biso ba komi pe ko lobela koyema bokoko to mona ki utaki na ngambo ya Brazzaville roga to moni awa fali pupa o ba utaki ko nommé comme presse na bana ba groupe ba na mongo et to mona ki l'autre fois na kala to yebi ke papa Mbappé azaki toujours intronisé na ba même pratique na ba même tenue na ba même pouvoir to yebi to lo bango bongo to sola na mettre scène pour to yeba vraiment ba masolo na o itala ka mingi spiritualité to rotuna lisusu ye mituna ya koyeba ke bande ko to mona ka ke babimaka na bato maboma bato batuna ki biso mituna mingi koyeba ezalaka pona nini ba condition ya bongo ezalaka pona nini et loko nini balandaka na sima na bango to mona pe susu ba ndeko o balekisaka to pe ba sacrifiera bana na libango liboso na ba ndenge belé soit na ba kufa soit na ba maladie soit na ba ponta o esila raté pona bozui ba question na nyonso ko répondre dans biso to za na awa maître Hassan mbote na yo. Oui, mbote ndeko ngai. Bonio. Oui, santé malamu vraiment. Ko le belé to monio boy teni boy to ebité outi mboka. To outi wapi. Oui, na utaki déplacement, utaki ko pouvoir ya mboka na ngai. Dena yaki susu ko zonga na kati ya Kinshasa. Pour moi azali chef coutumier. Donc na utaki ko pouvoir na ngai batikela linga kit. Desco na zongi na kati ya mboka na ngai. Ah. Maître Hassan to comme ça d'abord depuis Kala ou le capé na ba mangoma msusu ba Islam ba religion na le cas à part Islam na le cas religion msusu. Ce côté aux na Islam banda ko kipete makambo ya bokoko. Bon, là na zina kati ya Islam na ndeko kipe vraiment mamba bokoko mingi te. Mais là na komi ko ça la spiritualité.
ce qu'on a comprendre il faut que ça la spiritualité aux ailleurs beaucoup qu'on a yo parce que pour aux la fort aux la limiter ne l'eau moralité parce que tant qu'on benga ba centre aux benga ba koko na yo aux la limite c'est ça ya l'eau moralité que cause l'eau quoi ba ninga ya ba ninga ko ya ko salela na mboka na bino et ça vraiment efficace mais c'est pour les ana limiter ya moment singa msu ba sacrifice ya ba corps humain le singa ba bozobela maboma ezobebisa bato parce que kozwa eloko oyo ezali ya bato ozoutiliser ngo oyebi suki na yango te mais suki honnête no ça lelo na c'est le pouvoir ancestral nga ba bokoko na ngai na yebi suki na yango na yebi wuta na yango tina kombi na yango bona yebi donc na yebi ke koto bo suki simbite na okende koto boye pour epesa ngai force pour ne ba sala makambo na ngai nyuso to. Donc voilà, alors tout remercier déjà bande konyoso déjà bazolanda biso déjà ne bandeli oyo bokendaka na biso boye bien déjà merci parce que vos acquis vraiment passion mukendi nzoto ningisaki to fandaki vraiment moi temps molai et to zongi lisusu vraiment ba yo balingaka toujours biso to moni neli moké la sponsor officiel pourquoi pas mama Kuba to pesa ba mbote belé mama na noso qui association mama Mofondo et sikawapi bana nyonso batanga gratuitement to pesa ba mbote belé na ba ndeko nyonso balanda biso Rico Elohim bazana na biso une grande équipe nyonso au parleur na zongi su pas na yo maître Hassan ndenge lobi que au tambola na islam tout ça alors c'est-à-dire au botami bon au na famille on a ba parents na autant bazo apprendre que moi na bango na bokoko et puis même baninga na yo bokola na bango na islam tout le lot aux parmi bana o de ba que ba o bazo zonga vraiment na kati ya bokoko na bango bazo mona ndenge nini mabe to bazo comprendre yo mais quand peut expliquer biso ba o mona mabe te parce que bango nyonso to mais ba parents ba botinga yi bazali parents na musuni mais na kati ya molimo bazali nde ya bana na ngai parce que mambo nazo sala ezali pouvoir o ezali na chikozo pa ba koko ezali pouvoir o na sala yango parce que nga naza na muninga boyete à part soko ezali mettre peut-être maître spirituel to ano pe parce que naza na muninga boyete o gena kozala na ye parce que nazali maître spirituel te naza na muninga baninga nyoso to ya bana mike ya mikolo ya ba papa ya ba mama ya ba jeune donc tout parce que Nazaratin ou vendre vraiment tek il ko solo na batu pona marambo etali spirituel be marambo etali la part de tout son na télé donc on a ozala libanda boy donc kokota na mutu ko na temple ko bima na mutu ko kende mbamo na ndako na ngai ko pema donc c'est ça qui est né na vivre quoi donc makambo ke o mutu asepela na yango mutu asepela na yango te mutu na mutu nyo surtout amibenga mi na makambo na o asalaka donc c'est lenga na komi ko sala spiritualité na monaki ke nazaki limité là dans sa spiritualité ko landa bloka libanda ba science libanda na monaki nazali limité donc elo msu pour ça là yango c'est qu'il faut obenga non mettre mais ce qu'on a mon mambo nazo sala wezela ko na invoquer ba koko na bango mais pourquoi pas na ko invoquer ba koko na ngai te et pourtant ngapena za makila ba chef coutumier donc directement yango moniki na zonga na mboka na nga babi mais oui il faut mériter que vous la chef coutumier tant aussi ko ki to bengisa l'état na ko ki ba bengisa kinga na bineti na kata kasai bapesinga pouvoir ndi na senge kozonga yango lati mposo oyo oui ya di poso bapesaki nga déjà uta kuna na yaki ba bon bapesaki nga poso oyo bapesinga na kani oyo bapesinga blo onyo senga ezali alors toko tesko na muzindo lelo toko mona pe bande ko soit disant to ba yiba ko christian comme ba musulman ba franc-maçon lelo ba komi ko zonga na bokoko toujours mon appel ngambo pe ba musicien to mona ki papa wemba to moni lelo fali déjà na ndenge zotel sa bande ko puis na moi connaissance so batnyos déjà bazala ngo mena ay moko spirituel yo bande ko nyos bazolanda balingi ba yo ka vraiment maele oyo batu wana ko sala pe er moko to zo bazo lo beza pona ko bakisa puissance ou beza pona ko mi bomba tam so na ba fin ba contrat o ezali ko sila mais ba science so bazana ba na puissance te wa ba ko na biso tikoluba mais oui bana science moto kwa bokoko na biso donc batamboli wapi mengani na ana yamba batalimina si nena vandi ana yamba batabenkanka nena vandi ana yamba batu o botanga ba loge ni sto na yamba bango donc bokoko na biso na wo tshona dimension ni na monde des esprits donc eza makasi mingi koleka tous les sciences na kati ya monde o bokoko na biso parce que ngai na koti ba poche ni surtout wana na moniki eza na ndelo te ki bokoko na biso ezali très efficace ya li sécurité. Si le moni qui va falloir donc fallait aller na tir na ye pesaki epeli dans monisco pour a 4 na tir na ye bien
bande ko ne pe ba moni pour que nature wana encadre mais bien c'est ce qu'il faut te passer pouvoir bokoko parce que ebomba ba déranger na ba misusu te ah biloko bateko misusu ko déranger oui ko déranger par exemple ozadana bitumbe bel pas aller mutu mo boya ndeko yamba kumi ko sala sexy na monde ozala attaquer omuli basenga faut un secret ba bomba et ça parce que na ba mboka ebele bango nyusu basela bokoko na biso basela ba bokoko na bango mais biso pourquoi biso moko to ko sela bokoko na biso les ba mission biso ba mona ba koti ba mo trop que na stade mo boy retour ko ya makasi ni boya oui ko ya pour faire perdre pe ba moni surtout c'est ça qui est moni qui ba chef ya ba mboka wana ya moni qui ba benga ba bana bango faut kozongisa bango ba pesa bango ba pouvoir ezali ancestral pour encadrer ce que so ke yebo denda non oui so ça pour netinga za boyelo mo na éviter lo nyoko kota ngai exact mais bandeko batam sous ba warrior de tout solo ba ou bien bandeko ya ba gaulois bango bazotel ça que le roi faire akendaki pas pasteur Moïse Mbiye ou akei pas ni niveau réponse ni ba tu bazo bomane mboka ozande bango wana bazo memana na makambo ya bongo réponse ni ko pesa bazo ba avancer OK bazo benga roi satana côté bango nde baza ba vrai satana bango nde wana bato bakene banzela ba bible bango nde ba vrai satana bazo faire souffrir mokila bato voit faire une église bato azu molimo et ça va avancer tala siko yebisanga na moi te que ça va avancer que faire azu une église ayemba bato mozo molimo est-ce que mutazo bolimo wana ate ko sala be ko bonaye aza salité na njoto na ye maki ko zo molimo et sans espoir ko ya na njoto mutu aza salité et ça va avancer ba sala et ça va avancer comment que mutu o to sala be ko bonaye la na baba la muki na baba lobi na tongo bo agezo molimo na église un pagan no moko boye ko yemba na kati église bo bato bazu molimo et ça va avancer donc mboka ngozo kumba mande et kumba mana ba avancer yomona lo bareloko même mboka o pe bonga il faut président à reconnaître bakoko akata baleo basela ka mambatila ka maboko na stade de Martyr wana il faut bakata baleo wana yango mboko ezo tourner na chômage à l'insécurité ala na ba idée bien ba idée ni suma moko longwe na mutu po parce que agenda ko fuka ma directement place ba bazi ya zali mokonzi fuka ma la place ba bazalité faut pas passer pouvoir aux alliés en secret pas passer pouvoir ina bima que c'est ba réaction on passe mon bout à fuka mal boso bato c'est ça qui va bilo ko on monde ba chrétien de bazo bomba mboka o tito OK na biso midi 14h est o sali boy et ça niveau yaka ba kanda ba koko parce que toujours respecter bangote pour ça ba cheli biso azo respecter ba koko te batambo ma ozo tambola zo kinde ba place belé wana batambo ma falende akende ndiko solo wana bakoko ba pese pouvoir ba diriger monde na. Donc mayo seulement une église ba prière wana nyonso et ça ba aventure ba musicien ba ye et ça ba très aventure na ebiswali sécurité donc mon kilo aventure sur aucune église de ba monionde moto bien yebsanga na moto oyo peut-être que azo sala no be kobo azo sala ba mamunaye azana pouvoir mon côté un président azana pouvoir nature ba PC pa nzambe aye na ngwana mutu mo azana ba aventurer a tie le boko pe en plein air abatunyo surtout est-ce mbelo ko bongo ko savena normal est-ce lo mutu bongo ko conduire lo ko savena malam et ça te malédiction sur ye likolo na yango parce que mutu o tie le boko na mutu mo azana pieté abi non spiritualité ce qu'on a bloqué bon moi on doit comment avec toi souffrance zo max so qui ka ba reconnaître ba koko na biso ya mabele oyo président na biso reconnaître ba koko na ye aye ba ki revendre na poste na plus mon bout c'est ça voilà alors tout côté un peu na kati siko ya mozindo tozaki un peu na moi carrément ba parenthèse ndenge mokili yango eza kokumbama ndenge vraiment ezo sala pasi makasi oyo akina bokoko akina église mais peuple batel ici que côté boye ça passe or que valeur na biso pe culture na biso ezali na ba coutume na biso alors to na sujet o etali likambo ya kobimana bato maboma maître Hassan phénomène wana bino bato na molimo ba condition wana pe bato bazoreza par rapport à nini esprit o ekoti na moto o ko pesa e bozo yango e maléfique to ndenge nini qu'est-ce que balandaka na sima bato ba maboma oui ezali que yango moni que on to loba ba science on est limité bazana maele muke na baba ni na biso pe na bamboka na biso pe to mona kango te na bamboka na biso to akepanga ngamo ka ke ko condition ba pesa bi mana moto maboma te na bamboka na biso mambona ezate
Ah. Na beaucoup de blocs on est à rater. Et zande ba science na est-ce bateau mo te bateau atambo na ba chip wa no mo teka bateau so la ne la sambela na église songolo pakala samba na église yo dona mona muto za asa la bokoko akomi pede muto za na bokoko akomi pede de yo mona de jour quand donc c'est ça que bango bablo bazo ko kota nde baloja batamindi ya ba mindele bazo ndo ko kota wana bazo ya ko détruire bango moko parce que au moins mutu musoza kino mutema malamu amoni ke mutu asa n'espoir ko suma donc po ba bebisa yo mutema po ba koti so espoir moko oyo ko détruire vie na yo e ko détruire vie bana na yo ko détruire vie bande ko na yo ba yi na yo na vie na yo mobimba ba tindo ko bima na mutu liboma la ko bima na mutu liboma la kazana kati ya fulu azana dan esprit un esprit moko zana sans pitié un esprit moko boya ko yoka mutu te un esprit moko boya o yazo mona nda sala malamu o yazo mona ya malamu biso na mukibi to mona ngo mabe o biso to mona mabe yazo mona ngo malamu donc c'est ça que là ba bino ko bima na mutu liboma c'est ce qui esprit wa mutu liboma ndo pas mutu liboma e ko tspa ya na yo mutu yeba ki o nyesu mutu liboma ndo mona malamu yango ipo ko mona o ndo mona mabe pa mutu liboma e komi malamu e donc basali et ça dit échange. Donc yeba ki okomine muto liboma o miyebito za muto liboma po marambo ko mo sala est-ce que marambo ya liboma nde parce que espère liboma ne ko tsuna kati mutu no komi sko liboma o komi ko tambola makambo ki liboma o komi ko sala et on mo ba tumusu ba komba ka mitema mabe o mo ko yepa na ewoli o meli me ya mo no ke pas peut être 10 fois o peso ngote faut être transport ya mo no eza malamu. Ah donc yé azomona ki eza malamu sala mais est-ce que koto ya mo na ke asala malamu ba do mo no eza mabe yo moni ke lo ah no na biso na tukenda so pa na eta kabarate quand fona biso na kabarate ve o le no me ya opesa ote ato bo bengi mama matanga o ya te ato bo bengi le c'est que pas na ye o bengi aide a ko aider son na mukilité donc souffrance pas na ende goût pas na so moni muto so souffrir o moni on se comme goût pas na moni plaisir parce que o ke bimana muto de boma donc tu comprends ba même cas na que même ba leader rebelle ya ba Afrique awa to zomona Afrique ça na pasi mais pour na ba tumso ba so ba jipa kanda ba mapanga kanda c'est ça rien pasi bango bien bango ba mona ngo bien ba politicien ba zo bimana ba tuma bomo ya ngo neza bongo mona politicien mususu mona boy tala ka bo solo na bien solo na bien mais là ko mara vandi ba pese ba condition fa bimana mu jali bomo là ok kuna boy abosa nyonso ka député wana bo voter ki mona ko simba mire ne bo a mi ko leta boma bino nde ya ko boma parce que ba changer mécanisme balongoli makambo malamu ba jusqu'au wa kiliboma na ba lazisi na kati ba ministre ba nani tout ba ya ba to belo ba mana ba to maboma lelo so mo na ba to ba souffrance to ba to ba lo la biso ka mokili boy mais bien quand mingi pour donc ko comprendre que beaucoup qu'on a biso ezali beaucoup qu'on a biso ezali force donc na yebi ki mikolo ya to bonga kaka. Alors tout qu'est-ce qu'on a côté bandeko ba komeni ba tuninga i papa mokendi ba phénomène o siko que ba msusu soit ya ko sacrifier ba premier né ya ko sacrifier ba premier né tozo mona msusu sur ko sacrifier parents na yo papa to maman yebisa biso za ba force ni en plus bandeko ba sote sa ba tuni papa mokendi apparemment ba tongo ba za ba sala ngone ba prière makasi par rapport ya ko sa ba sacrifice msusu yebisa biso ezaka na valeur nini spirituelle ba être wana. Oui, être nyo surtout azana valeur makasi na kati ya monde d'esprit. Donc mutu nyo surtout na monde d'esprit azana valeur makasi obeni être humain. Donc soko moni mutu mwa ki peut-être yepa na yemo na liboso ki zengi ya mibale ki zengi peut-être avant de bon c'est ce qui aki kondima makambo moko boy o ya yeba ki na ite. Po ba mindele ba ko bebisa biso ba ko kosa biso na makambo moko ya ba livre na bango ya makambo moko belé tout ça ba ko bebisa biso li sekité ozomona te ke bana na ba kizengi mingi bakanga makala bato bazana mbongo belé bato bana mbongo belé mona ka bota mona mo kizengi bana mibale bana misetu ba kizengi pourquoi etamboli na bango bazo ko kota ba science ba mindele o ba miyebi yango te au côté science moko boke vanda ba biso ni ngo befu ba sacrifier peut-être jeune bana no nyo surtout faut sacrifier on pona boss do tembo do check musa pe place momo boya ngo ezate o sacrifier jeunesse bana le kanjo singa na kingo e kanjo singa na kingo mo longo lango za juste ki noti vini opele ki bongo pour moi na ndinga bimi kizingo o tikela ko bonga suna vite d'ailleurs quelqu'un qui zeng bom sobenga bo mongol bam sobenga tout ça il y a une malédiction moko boy o nzamba ki disa on peut-être na destin moko boy o izalaki ya yote ko forcer destin pose le moko boy et on moni bato bile bazo ku falelo bazo bebisa lelo ba vina bango
parce que bana liboso bazala wa bana moko boye soki abimi bien yeba ki yene mtu atombo la famille soki abimi mabe yeba ki yene mtu akomi malheur à famille. C'est ça. Ah, maître, makambo est terrible. Alors tu yesu ba ba batali si biso ba papa mokendi likambo ba poto ici la raté. Mingi bina bakala na ba période mingi ba Mobutu fin début à Laurent Désiré Kabila awa ba condition mo bongo to banda mingi ko yokango papa moko boka na poto e ka ukakate mutu mo boye me asal ba bongo elo ko liboso ole ba minel ba approcher ki ça elo ba yega no liboso ya ba to mi ko teka makolo mo teka makolo na bango là ba comprendre que ba mi ko teka bana ba mi ko lekisa bana ba kisi ba mi ko longa ba katile wana ba yesu ko makambo oyo ke muto ko teka likola sacrifier le colonel muta sacrifier musapina muta sacrifier peut-être mon kona muta sacrifier ba tu belé bana ba ritimo mona to fala tarapanto bana na potam ni na katelo colonel do pa na potana isala na ngolo mokote bino boyo ko somme mais mo mona ngo loka loko ezate na lokolo mais poto ezana na lokolo potana na sisi ki ezaba biloko oyo ki bonheur oyo zo vivre na mokili oyo ezane na potana potana mbe esala po ya vivre na bonheur wana bonheur kuna baba tunyo surtout au monde qui a oumela na ngo ko mpoki akata balie wana peut-être so contacter maître Sancho bana peut-être bozo ba résultat makamna wana ko akata balie ko mingi ba mo luka pe ba bima na katse makambo wana mais tema da ba s'engager ki ba mo ndenge yo bimela na ngo te il faut pas contacter maître Sancho bana nde ba akata makambo nyo surtout wana bazungi ba boko na bango normal. C'est-à-dire que moto ba contrat mabasa laki bokata rango pe bo ça oui to kata ranyo surtout on est katana et autour kata bena ba liona nyo so séparé entre yena bato wana ba séparé niti na joie appel moko bande ko basinga ki moto asaki pacte na sirène moko azakane na kati ya ndako il fallait ce ko ba kata yango parce que il fallait a tomboka ki na kati ya ndako abebisa nyoso tout ça bakamora bongo pe kasi ndenga yango na bino ke de c'est que les moto zo déjà engagement mo peut-être ya mbongo pe ça bongo na ba le mo ba tione lo mo na kati ya ndako pe ça yango siko ba biso lelo e kuma so kati bongo le mbongo no na to perdre nyoso tout mais bana boko kono ba pe so mbongo oyo ozongisa mais retire la tena mbongo ndambo te wande ko donc c'est ça qui ça dépend ya ndenge ba contrat ba sengela la ka donc soko respectera ba contrat ba sengela ko pesara monde ndinga biso peut-être que avant aux 100 000 faut payer ça moi na o yo pesi mo juste 100 000 wana yeso compte na bango entre yo na bango c'est pour o bango lo yo sengi bango ba pesi o bango pe ba sengi o pesi mais là blom soko ba bango ko yo ko zoa ba yibika ba ko pesa mais pesa retour ya ba nganga wana te ba escroquer da ko pesa ba ko escroquer ko bana ba ko escroquer visko ba ko installer ba ko so ko la esclave na bango na kati ya planète na bango bato bongo disco to bimisa ba on a kati esclavage wana to zone ici ba on a beaucoup qu'on a bon soki ke lié wana ba zo bozune nyoso abanga nete ba kozo yango nyoso tout mais biso ba koko to PCP susu ba biso mususu abandi vine msasi. Alors bande comme susu bazala ka ba dossier likambo pe ya ba maître ba escroquer pe ba nyoko limingi bandeko bandeko pe ba penga ba tuni papa mokendi ba tum susu ba escroquer biso que porte-monnaie magique valise magique ba sombisa moto valise magique na ndako soit disant que yo na kona Kinshasa yekuna ke mbongo ko bimela yekuna pourquoi ba tema mabe lo mo na otuna na web sebe bande ko nyoso tout mais bande ko on le ba benga biso ava ba benga biso bazwa na numéro na biso so bazwi numéro na biso enregistrant le numéro na téléphone et amoni profil nanga amoni numéro nanga pe bimi pane na WhatsApp akomeli ngai ngape na komeli et c'est déjà liaison et salami wana comment est-ce que tenez ça que yo mettre au biso bon entre yo na mettre en bonne na liaison te pour parce que mutu alongole lo na boîte magique acte de lo na boîte magique le c'est que il faut pour ça la temple na katenda kuna yo faut que ba ko sala temple soko sali temple na kati ndako na yo yeba eteke wana songa na zwelo ko na ngana wibo ka wana kati ya box magique ce que zana batu musu ba sala ba temple na banda kuna bonte ba zana ba temple na banda kuna bonte ba ko ko sala ba temple na banda kuna bonte ce que comment que eloko oyo ko zala ke yo za kuna ngana zana tindelo loko na ebi mapana o sanke na tindelo ba biloko mo non ezala raté de ce que pour ngana tindelo ke loko ebi makuna be mbongo ebi makuna et pas parce que yozali et ça qui est le problème il faut ngana somba na sala ba outillage na ngai bien ebiso somba ba outillage boye fongola mini temple mo bo wana herbe odeur bo epela faire odeur wana ezo pela
ba odeur wana ezopela ba sans ezopela ba parfum ezobimisa odeur wana nde ekosala lokola ke besprit basali ba ekarne place wana ba otiki lokoli wana comment que yo za na liaison moko na ngana kati ya temple te parce que yebisanga eloko ekomba kuna nde ezali nyonso ezali ba mensonge oyo ba maître spirituel bayebi mosala te na bato normalement po neti ngana ndeko mokende tozala no boye c'est ça que tozala no na bacontacte ba téléphone royamba mo te kana discipline na kati ya temple boye mamo okutem so po okutinga te mais soto solo na téléphone yebi ki a air boye to yokana na maître na roya na kati ya temple maître ozela ngai parce que to solo là déjà to ina na ba connexion mo bo to sala ki entre ngai ba ndeko pe bazo solo la pe na bango solo la tout ça ta ba solo baté là comme to solo na mutu première prise bo c'est le contact dans le PC exemple on peut pas comprendre bien là là to sala na PC pour comprendre que c'est ce qui il faut l'air que tu numéro na ngana bimi na WhatsApp to ndo so na WhatsApp connexion côté de normalement faut pas connexion côté na ndenge spirituellement avant on a dit de le spirituellement au tia kolibo sala boy donc il faut connexion et côté il faut ça la temple kuna so za na posa ki kinde kuna so to change la ba chance ozomona poso to change la ba chance et senga il faut yo na peso forme ni au sala na kati ya ndako na yo ba bouchini yo ko tia bodera ba parfait ni donc ba kosa bango donc ba kosa c'est ça mensonge que muta vandi eloko bimele kuna ça mensonge que muta za na temple te dans théâtre parce que si on a un temple, est-ce qu'on a une boîte magique comment? Alors, normalement, ils ont un petit moutou. Avant, oh là, la forme de Colambé. Parce que l'esprit là, qui t'a avion, bah c'est long. Pourquoi avion qui t'a partout? De tout avion qui t'a ah, monsieur qui t'a ça, c'est scandale. Et c'est un des mots de l'esprit. Comment que yo qui t'esprit na kati anda ko bad o installation na izalité, il faut protéger izalité. Mais yo risque ndo ko ne peut go bukana. Bana pe bakufa perdre yo mo pour kufi parce que il faut l'air aux obengi semble on otinda modelo qu'on a voix mystique il faut montoana ezana piste na ye ni tout monde a avion le monde kati na aéroport à France et au qui était aéroport ya Kinshasa ils a aéroport na aéroport ce que vous avez mauvaise foi il y a batuka ya ko batu mbongo eza que ba mettre spiritualité ba limiter na makambo o toujours ça c'est ça le problème. Il faut mettre une histoire à la conscience et comprendre que bien spiritualité et pouvoir. Donc c'est que temple o yanga temple o wana eza temple moko donc c'est le eza na temple o yekolonga ki na temple wana yo mona ke batino lombo na moneka moko zo na Western Union de ba principe ya mokili kutu ezo expliquer jusqu'au yebisa on ba principe oza ya mokili kutu ba comprendre mutatino le code ya Western Union yo ki na moneka mais ça va pesa au moins dans la Western on les a dit 10 chiffres na moneka mais 8 chiffres parce que ba tia ba code na pourquoi et les liaisons où ils allaient pour parce que muta tricher bango te de tout comme denga pena donc il fallait na sela mutu ke muta singi demande ya mbongo bem demande ya kolbe demande mo ya mbongo bimelela ye donc il faut ngana yeto ça la liaison ou bengi liaison donc liaison wana temple na ngai elongwe awa ekomi kuna pana ye donc komi même temple to même code donc code on a zo bete ya zo bete ngo kuna to komi liaison yone lo ko bima pana ye kuna donc bazo ko jouer na ignorance na bango bazo jouer na ignorance on a ko escroquer bango leur toyer na point mususu bande ko belé bazo lela na likambo ya escroquerie nde escroquer bango ko yiba mama awa tout ça mambo belé. Est-ce qu'il y a moyen ya ko benda rapé batu musu batu na papa mukendi est-ce que possibilité pe ba benda rapé batu nde toyoka dossier que mutayi bioloko ba bendi azongi to ndenge nini ezala batu ba pe ba réalité wa ntunde ko mususu azo na ye mobima pesa ndeko ba sombi biloko na ye kuna na mboko nyisu mutazaleli peut-être atini na mboka oyo po batekela ye bazongisela ye mbongo omona ndeko wana zombongo wana ateka biloko azo kimé na mbongo eza batu mususu basala ba marchand basala ba comex na bango bateka batia bangaja batu omona mutu wana ya yibie mbongo simbi akei société koyi bato wana nyoso tu wana mala sanchi banda akozongisa bango bakozonga o mutu ayiba mbongo ekozonga o mutu bayiba yo escroquer yo babiloko nyoso tu yana tout le plateforme o ngana kozongisa po ozongisa bazuna wana. Voilà, Tokomoko Manasuka, Zalaki bel et bien, Maître Hassan, Otumeke Peko Solanaï, Awa, Maton de Ming déjà pour n'avoir pas d'invitation à Bisso, n'a pas mis tout na oya bande parce que le problème, ils allaient tellement ébélé, bande qu'on a 5 rabino, toujours beaucoup de rabisso, ba préoccupation à bino, il y a moins de ça, la question à Bisso, tout peut siger, autozalaranango, vraiment parce que, ils a oyo mikolo, ils a lobisa batu trop. Alors, Maître,
mikolo sikoyo ozali awa to pe oko bouger lisusu po peut-être so bande ko batuni so ba question to zongela ona lomba mo pona mikolo moi mobimbo yo à part quand janvier na sa déplacement mais na ba fête nyo surtout na zena kati Kinshasa ozana kati Kinshasa alors lilo banini asuko ko za na ba ndeko nyo so balandi yo lelo po na ba comprendre vraiment bozindo beaucoup plus la spiritualité. Oui, na bande ko nyo so balandi ngai na mokolo ya lelo. Donc bolande émission jusqu'à la fin, bo s'abonner pe chaîne Newzeli chaîne na biso nyo surtout et les carabes monsieur les carabes malamu zena kati ya chaîne oyo na bande ko nyo surtout bolandi ngai na conseil ozui o moni zali critique zena ba question peut-être moni za limité au bengi ngai moko ozwa ba réponse ba question ezali rotuna na répondre yo yango na ba conseil na bande ko ba umi na malaki na bande ko peut-être bazan ba problème wa document bande ko batali bolingo bande ko oyo batali peut-être financement bande ko bazana ba ko tsa ba dossier zo umela bande ko peut-être même chose soit kenda place makambo simba raete ba ope ba umela ba pota ba ope ba kata ba liena ba science mususu bande ko o nyo surtout bazana problème spirituel et comment quand même na nzoto longwate a contacter mala Hassan Chubanda plus 243 81 47 00 166 plus 243 81 47 00 166 numéro na ngai so bengi ngai bozanga direct. Voilà, c'est bien dit. Elohim Mazaki Nassima. Il y a caméra, maintenant la rédaction et puis la supervision. Les Alarabo Inde pour ça bino que to commune Souka et Michel Lelo, bo s'abonner massivement. Bo soutenir Bisso, pourquoi pas bo soutenir Misalo tout ça là et bo Zalanda Bisso vraiment du début jusqu'à la fin bo tala ba émission na Bisso ñu sur épisode sous trozo la bino na mlombango na mikolo zali ko ya toujours na actualité na Bisso bo tikala toujours branché na haut-parleur télévision. Bye bye.